Obi Maman Anne Kalambay. Oui, Maman Anne Kalambay. Maman Anne Kalambay mbote place aux Ali. Si on répondre qui est Zara pour na maman. N'a vraiment beta masolo moni place aux Ali qui bazoki son na mutema olingate kaka obeta ra lisolo ngo. Vous comprendre? Adage moi le bara sous-vêtement rango kilote mais to kitsango mabo mibale. Bango pe bavanda te ke na ebité so bango babeta masolo na ngai. Mais non préféré étant que les grands chroniqueurs Nixon Ninga donc to betande masolo nanga on les aura na fula bayuma. Bon en fait naza wana te pona obeta masolo na bango mais je crois baza bien ceux qui balongwa bon na ebi vraiment te mais je crois bazali mais vaut mieux to beta maram na ngai ke robeta trop masolo na bango. Yango ngai Julien Ilanga artiste na bino bolinga mingi na préféra kipe na megano rotenga matota na place yango ndeni ni epesa. Ça groupe évangéliste wanezanda ku malgré que yoyebi tant ba leader bazali souté ba voyager bato ba kambarande so vision zande monter na kolo groupe yango mona rememara ba départ rebelle. Donc ba Nicole wana ba Street ba ebenga très bien pièce au tout tourné à l'époque je crois à Street Lazara grande sœur nanga et puis Christian Shoga na Komarache et puis muto encadré na monde de la rue ezaka Christian Shoga si na yo quitté groupe évangéliste en 2021 yo mo imaginer tant nini na sali na katswana natikalo we lambongo na muto te sauf que bon tant place batu baza moi ba etiraima ezanga raté mais na préféré qui na mekano quitter parce que oyebinga bandi évangéliste kala na bandi ngo depuis 2005 donc pasteur qui Koufa na pièce obiso to travailler malgré titre ya pièce wane kiminga muke c'était en 2005 si je me souviens. Elohim, je vais danser, je vais bouger. Moutouachi, tout le monde. Obinaka wapi? Mutu na mutu. Na vinanga na sikaka soki na sepelisio papa ye na vinanga na lelaka soki na triste o papa ye na vinanga na yokaka bien soki ozinga dans tes bras ministère oyo sans présence motina nango eza te mbote na bandeko balandi nyonso ya chaîne télévision na bino bolingaka mingi tolo na cette télévision toujours prêt à vous servir votre émission Bosono na diaspora eza toujours wana pona ko servir bino na ba invité ya bien ya propre o bazoyaka ko se défiler na kati ya plateau na bino ya biso o bolingaka mingi toujours là pour nous conserver bino. Je dis un grand merci à la patronne maman Anne Kalambay depuis France, maman évangéliste munene o salaka musane bien na kati ya mokili mobimba et puis partout na mokili mobimba et puis na kati ya YouTube. Je dis un grand merci à mon réalisateur hein Papa Amos, merci pour la réalisation qui toko et puis na plateau qui toko o ezo yamba batu qui toko ezo yamba batu balobara bien. Donc sur ce plateau na zanga mon côté, je suis avec un invité spécial là dès ces après-midi. Toko lobelaye toko losololanaye à ce qui concerne parce que c'est un ancien acteur. Il y a groupe évangéliste au boyeba qui a ba Devos Kiwaka pardon Devos Musoba Gabi Kiwaka Berger Mabata Godé et tout nous allons parler avec lui ensemble tout où se passe réellement groupe évangéliste Kenda Pelimo ou soit Tezalakaka. J'ai dit bonjour à mon invité Julien Ilanga, bonjour. Bonjour les grands chroniqueurs Nixon Ninga. Bonne santé. Ouais mon cher ça va, Dieu fait grâce malgré Yobiga Batangonde Komeli mais Nzamba Sunga. Nzamba Sunga. Ça fait un bout de temps où Tolanda Kayo un groupe évangéliste. Mais en fait comme un groupe est évolué d'abord pour l'instant. Bon en fait
non faire partir sur un groupe évangéliste était, mais vu que ça dans les cas nanzela wana na rose à l'ingraté, mais bazana bango bien, hein? Bazana bango très bien. Tu l'as dit très bien, un des Julien. Vous faire partie sur un groupe évangéliste. Qu'est-ce qui s'est passé à Bowolimbongo et puis il y a quoi? Ah non, nakati groupe évangéliste est vraiment natikalo we lambongo na mututé. Sauf que bon, tant place batu baza moi ba etiraima ezanga raté. Mais na préféré qui na mekano quitter parce que oyebinga bandi évangéliste kala na bandi ngo depuis 2005. Donc pasteur qui recouffa na pièce obiso twando travailler malgré titre ya pièce wane kiminga muke, c'était en 2005 si je me souviens. Si na yo quitté groupe évangéliste en 2021, yo mo imaginer tant nini na sali na katsuana. Donc ba Nicole wana ba Street ba ebenga très bien. Pièce ko tout tourné à l'époque, je crois à Street Azara grande sœur nanga. Et puis Christian Shoga na Komarache et puis muto encadré na monde de la rue et zaka Christian Shoga. Na PCP Mbote place à mon vieux Christian Shoga. Donc c'est un peu ça, groupe évangéliste wanezandaku malgré que yo yebi tant ba leader bazali souté ba voyager bato ba kambarande. So vision zande monter na kolo groupe yango mona rememara ba départ rebelle. Yango ngai Julien Ilanga artiste na bino bolinga mingi na préféré qui peut na megano rotenga matota na place yango ndeni ni epesa. Maintenant parce que nous avons pu constater que dans le groupe évangéliste ba Devos bazara suscité et ba Gabi Kiwaka bazara suscité Beje Godé Mabata et ba Twana tout ba Nicole et tout ba Mimi Ankame et tout ba kenda wapi. Bon en fait naza wana te pona obeta masolo na bango mais je crois baza bien ceux qui balongwa bon naïbi vraiment té mais je crois bazali mais vaut mieux te beta maram na ngai que robeta trop masolo na bango pe bavanda te que naïbi te so bango ba beta masolo na ngai mais non préféré étant que les grands chroniqueurs Nixon Ninga donc te beta nde masolo na nga on les aura na fula bayuma en fait c'est ça ko fula bayuma parce que ba abonné oyo il y a chaîne biso 100% Jésus-Christ ba linga groupe évangéliste Makashi surtout maman Anne Kalambai ba série moko peu maman Loso aki kokota groupe évangéliste suite neza ndengini maman Loso Élysée obi maman Anne Kalambai. Oui maman Anne Kalambai. Maman Anne Kalambai mbote place aux ali. So non répondre mukie zara pona maman. Nalinga vraiment beta masolo moni place aux ali soki bazoki so na mutema olinga te kaka obeta ra lisolo ngo. On comprendre. Adage moi le bara sous-vêtement rango kilote mais to kitsango mabo mibale. Pourquoi? Et rango kilote mais to kitsango mabo mibale. Donc groupe évangéliste et un groupe membre oyo et banara makasi ça ba succès na mboko. Mais ba dirigeant groupe évangéliste ba mité mamabe. Neti banani. Donc tu sous-estimer des vos muso baza mité mamabe. Tozo lobela Godé Mabata en fait nani. Omoni Devos Musoba, papa Devos na papa Gabi Kiwaka. Papa Gabi Kiwaka zaki président. Vice-président zaka papa Devos Musoba. Tant bango ba yo long dans balongwa te disons ba ke poto. Babi ke ba ki ovanda na poto. Et loko onga na mona mabe pa ba sunga groupe te. Ba acteur on bazan kati groupe évangéliste minicho ba kemba. Nepso ba kemba blague te. On comprend. Sikoyo mutu o batika ki awa comme coordonnateur. Place ndesko maramboye obeba yango wana. Mutu onnet nani, kombone nani. Bon. Nga en tout cas nga banga na ngate na loba polele parce que mission les émissions polele. Pasteur Kobla. Pasteur Kobla zanani. Pasteur Kobla. Oui. Kasi yenda tika la coordonnateur à groupe évangéliste. Mutabomi groupe ye wana. Un pasteur, tu imagines que non un pasteur ko bo ma groupe évangéliste. Mutu ata pasteur mo sali na nkolo. Makamba ba pasteur yango tozo continuer ko loba. Yé mo sali na nkolo abomi groupe. Oza na beat pona ko sauver ba amanzambe. Abomi yango na ndeni. Zala clair expliquer ba téléspectateur ba fan na yo balingaka yo expliquer vraiment clair que e bandaki boeza na ba détail. Voilà. Na ebité na groupe mongote oyo lelo kolo groupe ko la muka
aye répétition aye na boule à suspendre nega bat pour rien. On comprend. Aye uniquement à suspendre nega bat. Donc au long chez on a parlé oye na kati ya siège à répétition bien ba enveloppe na maboko oye ça ba Pierre Kende na zaboé na opesa bino ba enveloppe mais boko fungola ngo kati na ba pa parler. Donc oyo mona ke ba komi aux en suspension indéterminée, cela veut dire qu'il y a kate. Au se peut que aux faire partir dans quatre groupe, c'est qu'il y a kate. Tu t'imagines un peu? Babilo bon, non il a vraiment obéi à ma solon parce que Nixon yo yebi. Au mon anaza artiste munene oyo peut-être combo. Monde mobimbeko e banté mais ba place mususu batu ba yebinga. On comprend. Vaut mieux to beta carrière na ngai que to siéger kaka na kati ya groupe évangéliste. Sope n'habite ba soupçon bima ki président Gabi a Koufi. Mais ils a archi faux. On comprend. Président Koufi était président Azali. On continue toujours ko benga président parce que Azala président na ngai. O mona mais président Gabi papa nga de Vos bon me campé kota la réalité zo le kaka ya groupe évangéliste. Groupe Koufi. On comprend, groupe évangéliste Koufi, oh moni ba les gars biso tiviane ça kaka ke. Ba komi imagine ba komo lokotana ba artiste na balabala. Donc so ba monio ka bo pasteur ateke boye ben na bendo yaka. O sale loko bo pas ozano artiste té mais abandi sur mbala moko. Bon mon place groupe komel. Si ba biso ba Julien Ilanga boto zo décision ya rolongwa groupe évangéliste. Biso to sali trop na kati ya groupe wana. On comprend. Mais si tu as une décision, c'est parce que tout le monde a bénéficié de l'euroté. Alléluia, amen aussi au télémoqué. Mais tandis que Bango va bénéficier. Pasteur Ando bénéficier. Il pasteur va bénéficier. Est-ce que biso tous ensemble, pourquoi pas te bénéficier? Quand bon on a yo moro biso tout ensemble ça peut te bénéficier. Tous moi muke palia moi na lifanto yo lifanto ebiga chic na epé faut foutama. Donc c'est un peu ça. Yango moni na sepela mingi na papa na ngai apôtre Galo Masingo. O mona. Donc baza batu oyo tong na longo groupe évangéliste apôtre Galo Masingo benga ngai Julien Yaka na ya. Atunanga problème nini? N'explique papa problème. Aibisinga bi Julien Vanda aux artistes. Tu comprends? Nzamba osala ranzela no esa nini efungwama. Yango pe nazali na moi marambo e marché na ngosko na osani nazonga li sous place na ute jamais nazonga ta nazonga. Voilà artiste et comédien Julien Ilanga. Voilà, il a été clair par rapport à propos na ye puis ba dire na ye. Likambo ya ba pasteur. Tolobaka, tozo continuer koloba. Na yo pasteur ba peso responsabilité. Ya groupe chrétien. Soit déjà pasteur Kobla. Oui, pardon, nakatote, ba pasteur amboko ba mite mama B. Oui, bango. Tala, omoni, beglizo peut-être omona, bazanga tam mbongo yo somba tambunda pambo maboko. On comprend. Sote l'église ango 7 personnes. Mais yeba nzamba za kuna makasi. Omona, OK vraiment beau prier, vraiment beau sentir que maramne et marcher mais pasteur à l'église minienne nande ba combattre siko ba pasteur wana bazan kata kibonzambe. Est-ce que toi tu peux imaginer pasteur ozan a problème église est cotisée. Église est comme ti ko foutela ba pasteur ba parler. Mais mon dimia bela kaka pasteur oyebiseka teto sambela nzambe nyoso eke bien. Mon boss na ki ko sambela na ifa kende hôpital. Mais pasteur obimisa ni 10 francs pour payer sa mon dimi kende hôpital. Mais ce qui pasteur a eu problème, l'église to cotisé. Au moins placement kambongo eke mabe. Yo moni na sepela na église catholique. Na sepela na église catholique. Sambela kuna? Ouais, nga za chrétien catholique. Donc, na pasteur mutu ba pêcher responsabilité à groupe chrétien. On dimi pena au détruire œuvre ya Nzambe, groupe évangéliste. O toyebaki. Oye to sala ba succès ya ndenge na ndenge oye sala ba succès ya ndenge na ndenge mais tel le son na bango résultat négatif ba juyo étant que pasteur ba pécho responsabilité gérer groupe étant que groupe chrétien premier groupe chrétien na kati ya RDC o ba to balingaka partout mokil moment lelo kaka yo le même pasteur
ondima groupe wana ekufa satane na conséquence nga muna ojijote ni Julien ilanga kasi nzambe nde mutu akojije. Alors ndeko Julien ozo évoluer pour l'instant na groupe anayi? Bon, en fait, pour l'instant, n'azé pas maman abisso chocolat. Maman joli Congolo, a joué en combat chocolat. Aza moi na Muyombe gauche, bango ba uta vraiment pas avec gauche, na pe simbo te président Muyombe gauche, donc bango ba uta kuna. De temps na longwe groupe évangéliste yara mystique Nixon. Tant on a longwe groupe évangéliste et y a qui est un tournage moi zara na Kitambo. Je crois pour nous bêta bon monnaie le chroniqueur mais c'est un grand artiste Pelissus Nixon Ninga. Donc Nixon a invité ngai na tournage mobo. Il fait tout ça ni dit mobo mais est tombé anda ko tourner. Ko ya na ya tournage wana et c'est un peu fait na tourner pe. Donc to silisa biso to kenda à partir à wana coup de fil moko eyaka. Mutu mo abenganga na isanga bino. Il faut ça nini okende ko soutenir mère kende bande au travail na groupe na na kende soutenir mère ne pe première fois na yo ke na répétition na bango ne place makambo bandaki ba moko pour ba penga secrétariat pour ngamtu na koma ko simba pièce donc mutu soki a commis pièce na ye il faut ya maboko nanga lelo pe boy chef lisu so répétition na bango. Donc, au sentir que mère a un cœur ouvert, au moment à fond mi atali que non ah mutu ayebi musala na pourquoi au kangai. Neti na ba groupe évangéliste ba kanga biso. Au moment ba yo pesa biso la chance na ba suka maram déjà comme otengama. Nde ba komo yao zo moi chef à répétition na ah sala moi bo po ebi ke faillite koti déjà. Mais tant marambo ezala ki ye moko kanga nyonso. Au moment mais ce qu'on a coûté na place mo bo mère solo. Ozangelo bobengi ah mère atindi au sala moi bo ah mère c'est bon otakete ba artiste ne faut bazala bien au moins tu moni pe moi parler au foot ma c'est que place naza ça va vraiment. Est-ce que vous êtes sûr que non ne pas chocolat na PCB wa mbote sikaza on longwa raté bo be banate? Je pense que le chocolat est parfait, je pense. Bon Nixon sonobi kolongwate ko be banate c'est trop dire parce que place batu bazali makambo ezanga raté mais non boulango te kolongwa vraiment non boulete dans nazali voilà toujours qui ne ko chiter toujours qui ne vraiment ko chiter toujours comme vraiment na suka émission na biso dernière question oyo pour que tu clôturer émission na biso Julien Ilanga vous savez combien d'années na carrière na yo? Imagine de 2000 donc je crois 2005, 2022, 13 ans si je ne trompe pas. À Montréal, 13 ans. 13 ans. Dans le monde art. Depuis ça les 13 ans, ni ou est positif au Monique non ça les évoluer soit évoluer. Bon positif, et ça que tant on a bandé qui théâtre on a classe assez on est ara aussi sur tourner pour groupe évangéliste et qui na siège na bango tozala na ngokuna na force. Bon pesa mutu na mutu enveloppe na e. Au mona yango facilitanga na koza ingrate na mitangisi chic na mbongo ya théâtre. Si lelo naza gradué na mbongo ya théâtre. Au mona na mitangisi na la rate wana koza l'ingrate. Mais côté négatif ndeze belé. Côté négatif est belé et l'équipe côté positif n'est belé. Pour monde oza monde moboé ya likemba. Donc muto lingate ko sani obima il faut fina yo au moins plus problème est ça donc ndé Nixon azabo yondo zana OK na chaîne mo beaucoup par exemple ba journaliste msu bazana bango mais batel ya yo tes photos finales au final nga pourquoi mais c'est parce que vous avez qui cité et bo ba ibika bani na mela reza qui cité qui soit yo lingi qui sani qui si pena qui c'est qui si OK panganga mais oui mais oh bande kona ba collègue ba kotaka ba koti po mona sali succès zela non depuis bandi pena mutana top le roi ngazate ba pièce leka nango na antenne A mais so landi pièce à chaque lundi na 18h na antenne A 18h juste na antenne A yo moko comprendre bi jeune ana makambo
Vous comprenez? Non, le bâtiment qui a vendopé sa pièce boue na salle kanga pièce boue na komi venanga sankara de kunta tonde. Omona nga lingande batu bakende batala bango moko ba mi pesa ba question biano o comprendre ba question na bango. Donc c'est ça. Na ba groupe évangéliste to beta ko ba pièce makasi na Nixon ninga yo yebi. O comprendre yo yebi. Omona. Mais qui si mon cher eza ba accessoire. Omona pour nganga tonga peso na droite a bombelo gauche. Oyebi gauche ana te so ezani. Yango moni lelo ba komo senga ba mitakala. Bon comprendre, allez-y comprendre que monde siko eza monde ben au moins sata za mama na bénéficiaire. Donc tant on paie ça yo yepé fois sambwisa yo. Donc eza na loge moko 7 mois komi mikolo yo et vivre trop kaka na mitakala ya bato. Donc ceux qui mutakala no bimité donc et le roté yango kote leki na kolekisa mo. Ya yo pe bimakala te. Yangai so bozela ngo na ebiti aloba mutango place na sokola nda ye atie caméra likolo pour boîte de nuit na kota te terrasse na vanda te hôtel na kota te siko okangela nga we. Merci beaucoup Julien Ilanga. Dernier mot na yo ya fusuka nini pour na milieu artistique ko ya comédie et puis na ba frère na ba pasteur kiko kota ba ete ke suki la bango boy. Mais gouvernement biso kaka zwa makambo ngo nyonso na maboko atala ke non bato yo parce que ceux qui okoti na YouTube so tali obetata nini pornographique na YouTube ezate omona YouTube to sala ka monde arme to ba bolole te to ba responsable to na bana omona to mwana nanga vande yo kake ba publier ki vidéo ya papa avant ba publier c'est que il faut n'attendre nous marche nanga conduite nanga omona so conduite nanga za mabe lobi no buka mabe mais so conduite nanga za malamu jamais bo mona na ba buzo bana omona ba papa biso ba toms bazali pourquoi eza bango te ka ba pasteur wana pe obiso to yebi eza bien donc non senga to za bomoko musalo eza musala nzambe parce que art mutal boso meilleur artiste na mokili eza nzambe omona parce que créer mokili na liloba c'est pas facile donc toza na bomoko nzambe osunga eloka na ngena loba yango bon téléphone nga vrana za muto abwaka te na abwaka ka le grand prêtre Jésus-Christ de Nazareth omona numéro na nga ya téléphone eza plus 243 81 98 90 940. Na vinanga na sikaka soki na sepelisi papa ye na vinanga na lelaka soki na triste papa ye na vinanga na yo kaka bien soki ozinga dans tes bras ministère oyo sans présence motina nango eza te libala